chaîne de la diaspora congolaise. En tout cas, Naza Penda Dessi. Na regretté Foutou. Congo est pourri. Quelle bêtise! Libabe aux Anamboka. RDC. Bon, on a pas si chance, c'était pas le Mara. OB Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, match wana sengato gagnant. Sengato gagnant parce que victoire na biso za kinde lobby. Le passé le wa kuna de za ki mamsusu. O za mboka na biso. Donc vato la kisadaki mboka na biso za RDC. Donc toto gagner to sala mama kitoko kwa talaka to yake belé to yake to foti ba ticket ba mbe poto koti to poto sepela. Mais na suka donc e komi mamsusu. Place ni omonaki mabe. La place singa na mona parce que pona ibenge anga coacher bien mais un moronde à la mukarate. Tant monite coach dans so moni d'équipe des autres bêta dans la moya mabe et c'est une fois de puissance. Donc ça va puissance donc coach veut tellement au loba pour la joueur dans la courage ma ya bêta balle. So coach yo vandi donc va jouer dans la courage ma ya bêta balle était. Merci. Donc on a sepeli mingi. Donc, tu vas dans le perception de courage, l'équipe de Tikali, bon, match c'est très facile, mais bisous te perdre match carabo et Nicolas Maramba Bouzo donc on a écouté donc bisous mo le la biso. Donc match déjà tu mené mais comme na souka to salini donc na évité vraiment. Bon, place na mona ki mabe premièrement il y a un changement za ki nini. Coach tant Monique non obimisi ataka faut coach akasser ba joueur belé bazaki wana so tali bien mulumba wana alongoli biso na kan azusu ka mulumba wana susu azongisi susu alongoli biso na coupe du monde so tanto kende donc oy comme ba aventure ya coach na ba joueur na ye na koloba bo en tout cas pour na coach en tout cas akanisa rapé bien kotang belé eza maele te zo se comprendre joueur wana kotisaki wana joueur wana abetaka bale to asara bilanga na poto abetaka bale mais ngana muni wa abetaka bale te po na Gabon ye mutalongola biso to esusu na mboka na biso ye mutalongola ki biso mais azozwaka joueur wana place ni omonaki mabe dans l'ensemble côté bon na monaki mabe tango abimisaki tango déjà to bandai ko mener 2-0 fala ko tsabataka na ba médiateur po bazala babomba bi. Fallait pas fongola, fallait te réserver babina biso. Ba chance nyoko pesa na RDC. Bon, ngana pesi chance c'était balongwara. Po pesa maeli. Balongwara. Balongwa après ça to bongisa équipe, après ça to yebande to sala. Match à lobby na moni ba jouer na so ba boma. Po ba bandi balle bien. Ba moni ke ba organiser début. Ale baona sokona ngo kaka bafeneya kuya pwani ni libabe ozana mboka oyo ekobola na ba joueur po gouvernement abomi biso na population nzala to souffrir na nzala wana eketi na libabe pa ba joueur moye to gagner ezate yango na lobi ke ba joueur na biso so bakatani eza bango te makambe uti na likolo mais gouvernement de azwa décision ya ko bongisa vie sociale ya makamba batu po ba joueur pe ba ndenge nini ya ko zalela tama vie sociale eza ya mbutu makambo no surtout ya mboka moyeke liboso ezate eza libabe moto otambula nango place ni yo monaki mabe oko ya match wana place na moni mabe bana na vie sociale na match jour match na match nati ibenge ana liboma mutune sala bien te liboma sala kini abetisaki classement oyo batu bande ko sela bandi ba joueur o baba tchaki fait 2 buts ba joueur o babandi batie de ya 2 buts yo monde que bamba besoin de défense il faut que joie bataka makasi kotia bataka il faut que bataka makasi kotia pour nini babundela mboka yo défense moins to ça nini en tout cas Naza Penda Dessi. Batu ba utili banda ya mboka na mboka malili ba ye kota la match à Léopard. Quelle bêtise! Quelle bêtise! Quelle bêtise! Quelle bêtise! Nabi trop c'est trop. Trop c'est trop. Yombo
et yomba bandi bande na kolia et que tina makama match to lembi éclair te makambo éclair te libenge azambua aza entraîneur moko mbua azambua ya coach libenge la fingie abimi na motema nanga coach libenge lobi ngala lete a verse na lamuko l'hôpital a viennissé likolo match a lobby toko za décider niveau pour la nini tina niveau pour la nini. En tout cas, désolé pour la match, désolé. Ah papa tika Congo est pourri. Ils ont pourri de telle façon. Batte kaka mboka ngo bakaboya mtu par na ye. Mtu se retrouver à part na ye ça o mte manelingi. Congo est pourri. Nini comme en finance pourri, Kolia pourri, match pourri, nyonso. Oui. Congo vraiment na ebité. Il fallait pas mise à Chancel dans un match. Attends qui choque. Bonjour papa. Bonjour papa. Pour la match à lobby. En tout cas, tu as un regret au Saranate biso ba congolais. Vous comprenez? Yo ibenge oza coach. Au moins bien que les joueurs ont quelques signes de fatigue. Mais on doit changer bango. On doit c'est la nine. Mais papa, Boganga qui mukolo wana na match aller. On a classement pesa que ça la qui bien te abeti si classement o ba joueur ba supporter ba décoller là. Merci. Salut, bienvenue dans votre émission 100% grâce. Boula Mwanzambele qui tellement aidé. Avec votre humble servante, la sœur Nissa Lessi. Dans le Naekaka, comme d'habitude, vous mettez ça grâce sur grâce. Comment ça n'a été? Sur une autre émission, on a mis le 100% grâce. Place à Kamoko. Somba décodeur, good news comme d'habitude. Décodeur, il y en a primo comme Colo, on a promotion spéciale. 155 livres seulement. Na abonnement gratuit il y a 9 mois. Donc aux attend la chaîne à Congo, la chaîne il y a partout, il y a français, il y a portugais, il y a brésilien, il y a angolais. Comment ça te voir même dans Nollywood TV. Na zone sur une émission 100% grâce. Donc bola Mwanzambe toujours ba numéro zana contactez-nous, tozana to distribuer partout dans le monde. 100% grâce avec CPLA TV Tokos. Achetez votre décodeur de CPLA TV dès aujourd'hui à 155 livres sterling avec 9 mois d'abonnement gratuit. Après les 9 mois, vous payez 15 livres par mois. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès aujourd'hui. Tobo ite yaya classement lobé zaki kitoko mais baza quand même batou cousin baza batou balé marape tango monique ba komi ko lemba changer ba ba na ba na poumon ba na bato na benga ngonini pe mayasika bangoni ba ko innover tobo ite baza batou baza ba bon joueur ba betra na poto baza na ba exploit mais tango monique ba komi ko laxa quelques signes de fatigue baza kanini ba changeaka yo vandi otali na kwa kisengi moko boye otala talaka mulumba kotaki mulumba Yako sani mulubana tokena alors ngwa kuna pression ngezali RDC betek malamu RDC beti bien RDC tang maniko beta bien tant to sali mi-temps tant to ke mi-temps ton chancel même bimi équipe ego sani ko beba ton chancel même bimi soit pas du côté ça y est et le bomi biso lelo na RDC eza classement te bomi biso classement te bomi biso pour ba changement na biso eza malamu te mais batu balela qui padou l'autre fois. Patoualeli au ici et seulement na côté à gauche. Mais le lot classement oh mutunyo so ko s'attendre. Et comme sous classement de rien. Te classement on a une masse on a du choc abimi. Mais na ndenge bakangaka fala so paduka kota. Mais le bomi biso makasi to bete na c'était lelo. Ezaka maramuka ya classement. Classement bomi biso makasi. Match botie 2-0. 2-0 13 minutes batie biso na 2 minutes. Ba otie biso DD. Ata yo moko ya ata kongwango pe na ata bino mo bande ko na ngapi na ba journaliste. 2-0. Mboka na bino. 2-0 pour Bino Bango, on va tirer 1. Pourquoi pas sur le gagner 1? Au moins, Mamba Congo, c'est compliqué. Mais, nous pouvons le baiser. Si vous avez une chance, c'est ça. Si vous avez une chance, c'est lobby. Tu as tout sur cette terre. Tu as tout sur cette lobby. Tu as baillé. Comprends? Tu as baillé pour chance à souka to seleka lobby angwana quand tu ratango to za desi. Ceux qui Tunisiens mais qui pour la biso to gagner 2 matchs en atelier. Chaque fois ton enfant na ton beta na ba calcul. Congo to ndokeka na ba calcul. Eza mboka munene. Il faut tous rappeler placement to vanda to za palace. To s'étendaki na match to beta to gagner to kendi 2-0. Bien place ba fandi ba fana ba réfléchir 2-0. Ba otcha bino DD ata yo moko ya ata bino moko.
Congolais nous sommes en déci, mais minga le bezate. Bonne chance car en bon ça soit équipe. So mamba bien que mon nana, to c'est la sous. Vraiment toza vraiment déci. Équipe est menée par 2-0 et Tikali 13 minutes. Entraîneur au Salani. Attendez ici milieu, attendez ici défense. Vraiment match Tikali 13 minutes c'est la pour la qualification au mondial. Après 44 ans, vraiment s'il te plaît. Toza vraiment déçu dans match à lobby. Bache biso début, n'est-ce pas, il y a 3 minutes. Vraiment. Ba joueur na biso, ba koza na moralité, bozo mener 2 minutes match Tikali mukie, malgré la pression ya Tunisie, malgré la pression zalai makasi. Mais quand même bango pe ba bando beta et puis entraîneur, il faut ayeba ke ko battre la bi. Tout le monde a équipe mususu. Espagne nazo beta, Allemagne nazo beta, Italie nazo beta, so bazui déjà occasion ya bi. Bazo gagner. Battre la bi na bango tina suka match. Bongo biso vraiment tozo mener 2-0. Match Tikali 13 minutes. Entraîneur a cause vraiment maël était que abenga ba joueur na ye ba battre la bi wana poto za la qualifier puisque soto gagner ka Tunisie. Deux matchs Tikali na Libye na Guinée. Tonga to battre bango, tonga to bima premier, tonga to za la qualifier. Est-ce que ba chance c'est ça du sous? En tout cas, chance c'est ça pour la RDC, pour de ça match ni na Tunisie. Tout ça une chance après 44 ans de to kende et ngai vraiment ezala esengo pour na ba Congolais nyoso. Mais vraiment tout ça déçu. Tout ça vraiment déçu. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.